Esengo ezali yanga ipona kopesa bino basango na kota lingala na mokola lelo na nzela ya FM télévision. Ezali oya bino Mag FM na to ndisa mina esengo poete bozali ebele batata ba mama pe bilenge bomesana na bino na Olanda biso. Tofongoli basango mokola lelo pona kotel sabino ete président français Emmanuel Macron azali annoncé awa na République démocratique du Congo bipa ini na koya kokutana na bakonzi ya Congo démocratique mingi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Communauté internationale est intéressée pour 22 millions d'hectares yaba forêt au wapi bassin à Congo zoko représenté deuxième massif forestier pe deuxième poumon écologique na planète Terre après Amazonie à travers plusieurs pays au wapi RDC Congo Brazzaville pe Gabon bazali na kati. Pona tina na yango nde président français Emmanuel Macron a kokoya na mabele à Kinshasa précisément na République démocratique du Congo na date le 1er kino le 5 mars kasi akosuka kaka na RDCT et kozala pe pona ba pays ya Afrique centrale pona sommet moko o eza consacré na protection ya ba forêt équatoriale. Ye o akofanda na République démocratique du Congo kobanda le 3 pe le 4 mars prochain ezali de précision à France o azali kozela ko renforcer ba liens bilatéraux na sphère moko ya influence de plus en plus à disputer na problème ya puissance ya Russie pe ya Chine na kati ya Congo na kisana kati ya Afrique centrale. Obana na Afrique, kino Brésil, kokoma kino na Asie Est, ba forêt eza désormais menacée pour la surexploitation agricole peu industrielle et pas wapi ba production mususu eza pétrolière et ezali pe ko menacé ba protection et environnement. Na Kinshasa, déplacement et kozala consacré pour l'approfondissement ya ba relation franco-congolaise na domaine ya éducation, ya santé, ya recherche, ya culture, ya défense et qui présidence française. De retenir que na mois juillet Emmanuel Macron o alingi kosala Afrique priorité ya second kekena na ye a effectué qui tournée moko na Cameroun na Benin ti na Guinée-Bissau. Opération coup de poing ezali bongo koko ba boye ba ete équipe gouvernementale oyi kambami bongo na yemoko les gouverneurs Gentili Mbaka Ngobila elongo na adjoint na ye Jekoko Mulumba bazala ki bongo na bandalungwa bipa nini bakoba ki toujours na ko démolir ba construction anarchique nyonso. Opération coup de poing ndenge kaka ezali ko kambema pe ko kumbama na ndenge ya kitoko kozwa idete pa ya patron ya province ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila accompagné na équipe na Mobimba pembeni ya vice-gouverneur Jekoko Mulumba bazali kokumbela masolo pona ko évacuer ba avenue na ba voie nyonso ya ville province ya Kinshasa. Depuis ebandeli na yango ndenge kaka ezali kokoba après commune ya Lemba bondi melangai bakiti awa na commune ya Bandalungwa pona ko superviser ba travaux ya destruction ya ba construction anarchique nyoso oye tongama na nzela ya l'État. Kasi na passage na bango batika ki indifférente population pona ko beta masolo d'autre part ya satisfaction totale o ezali ko sala que ba voie nyonso ya ville province ya Kinshasa à la dégager. Pour ça la démolition na ndenge to sa communauté awa na Afrique Savubu qui to continuer na université to continuer ngo tilobi awa ya général moko c'est-à-dire que na Congo ya Fati Béton ba intouchable ba nécessité o na quoi général et puis comme on a dit opération yo ba effet de retour awa les arabes mo kanu na ngai na senga ya ngwe ba tata ya sanga déjà autorisation ya utilisation on a lelo na ye lelo ay ngai na ministre ya environnement ya ville de Kinshasa na ba on a beaucoup kasi na ngambo ya ba propriétaire grincement de dape milelo potala kaka ndenge otonga eloko na yobuyi ou perda ba millions de francs kasi na décision moko kaka ye ekpoisi yango o elingi ko lakisake l'état nde mokonzi ya mabele pe ya sous-sol
To rappeler que opération coup de poing et botamaki pona ko permettre évacuation à voie publique nyonso pe destruction à construction anarchique na ville province ya Kinshasa. Na wetali infrastructure total sabino ete route université ezalaki na itamoko impraticable na niveau ya croisement ya avenue Kapela et simbami bongo na maboko ya OVD o azali bongo kokoba na ba travaux ya construction ba caniveau pe ya réhabilitation. Après avoir kolakisa na magazine Nabino, magazine du peuple, État Oyo, avenue université na croisement nango Kapela ezalaki ba kondi bayoki pe baebi na ko dépêcher na lombango OVD pwete ayabongo na kotonga canalisation ya mai pe ayeba na ko asphalter esika oyo komaki déjà lisiba. Na yango nde tindi biso tokita lisusu na terrain toyeba bongo na kosala constat ya évolution ya ba travaux pe totu na baike oyo bazo mindinga impression na bango ezali nini na réponse ya bakonti ya mboka. Bon la sepeli mingi vraiment na remercier même de bozonga nga lisusu na monde bozongi bozeke bakonti ya mboka bazwaki pena message on apesele bango pona mambo etali banzela et en plus ba société lokwa na lobaki bazongisi et on a tindele bango donc na sepeli ya trop boyende zalaka tolobi boye kosala boyende mboko eza kotambola na sepeli mingi nzela ezalaki vraiment moi abulu eke trop mais namoni moi initiative ya bien par rapport à terrasse ezalaki awa nande ba canaliser mai en tout cas namoni ça ekende kitoko malgré nos facilités mais avec suivi faut balandela ngo vraiment si là misala oyo eza bablo mo fa sala mabanda kala ça fait longtemps lelo 5 communes suka misala bandi mais c'est bien musala vraiment ça a bien réalisé gouvernement na biso il faut ça na suivi tandis que tant bobi misambongo po basala banzela boy il faut ça quand même suivi ndeti nzela o ba otako sala ngo dernièrement basali nzela ba komi awa batiki na bango espace tandis que espace moko ko sala ngomba moko ebongaka ndeboye soki presse talisi mbeba oyo zwami na coin moko ya capitale tope ya mboka gouvernement zala na souplicité ya koyeba na koagir po tozali kotalela kaka opération zéro trou na ville province ya Kinshasa awa botelemi na université botala pe ba côté msusu banzele za malamu te. To mesana kotel sabino ba problème ya ville province ya Kinshasa ya mbaloyo oye mesana kotungisa baike ezali bongo likambo ya lotili kitobengi courant boye baite yango ezali kotungisa bongo population ezwami bongo na Kimbanseke. Boye na bana futela 1 an na njil na quartier 5 na yempanga boye koto yo courant rien bana botila biso ba poto besianto ba courant eroya elo côté siko yebisa ngai vraiment net capital mboka Kinshasa oyo jeune azo vivre azo afutela ndako ana TV na ye nyonso na ye mais courant te au juste osuka natiza batterie siko batterie wana eza consommation chaque jour na ba torche chaque jour ki na rotika ngona chargement côté courant ezali ozonga kaboy ba ye musupe to mona ka ba jet de lumière ya balabala ezoleka ezopela mais à côté oyo rien bakonza mboka batalela biso likambo tozape bato bango baza bakonzi bazwi pona biso te soto votai bango te balimba zala lelo nde baza bongo bango moko baye ba bien que non bango po baza wana pona biso population soki population baboyi c'est que baboyi mais tout oyo tolingi babongisela biso oyo tozana ngo posa courant banda basala banda batsa ba pote comme na ngo chantier courant ya kate 4 ans ngo tozo kende courant ezalaka na ngo te donc bana bazo botama bayebi kota TVT na Kimbanseke cimetière courant ezalaka na ngo te donc banda batsa ba poto donc courant ezalaka te mai pe zate banda batumoli ba poto mai eza ebimaka te courant pe ezalaka te donc tozaka boy mai na mutu courant pe kana courant utezalaka na ngo te kasi batila biso courant ngo banda batie ba poto bazwa pe courant ngo ba kotia batu bazwi batie ba poto bato musala bazosala musala ezomona nango te donc banda bapoza ba poto kutu basote baveni basote neti biso nde toza boye aveni tozali ba poto batieka ba poto eleki kana ekeka bina courant mais ba poto pe ben ekota bandako batie te basote nde baza wana.
Et comme on a momesano na ville province à Kinshasa, ceux qui ont bêti tour na wenze komona ba mama ba tata pe ba teki nyonso ba koma ko préférer na bango ko tanda biloko ya kolia na se lokola bandunda ba matembele tope matungulu ba poivron nyonso na batanda kango na se yango tokitaki na terrain pour Total Sabino yango. Likambo ya kokamwa balandi ya Mark FM. Lokola momesano na Kinshasa mobimba awa pe na wenza monga fula tokutaki kaka ba mama bazoteka na bango na se pona bango kotanda biloko likolo mesa tope kokota na kati ya wenze yango eza kozangisa bango ba client na yango ba préférant na bango ba bima na katikati ya banzela batondisa banzela pe batandaka biloko kolia na se wana nde client komona na facilité pe akosomba yango kasi na opération ya papa Gentini Ngobila na oyo etali bongo kin propre awa pe akobengana ba mama oyo baali kosala ba marché pirate kasi ba mama lokola momesano bakosuka wapi na yango mama oyo apesi mbela na ye asengi na ba mama oyo balongo wenze bayeba na kozonga pe koyeba na kotanda na kati ya wenze po ete bango nyonso bazala ba bénéficiaire susi na biso to sanga na biso nyonso teka esika moko tozo teka te tala to bimiti na balabala tozo teka na biso te tozo souffrir batu bango baza libanda bakria po bakota biso eza pasi po tozo ata mwa 10,000 francs ma mukolo moko tozo teka te to sanga na biso nyonso na kacha wenzi balingi te biso moko tozo tonga ba ma wenzo penza bango baza libanda basangisa biso nyonso to vendre esika moko to teka po to kotonga libota na biso. Likambo oyo ezali likambo ya kokamwa pe yango ekomi momesano na ngomba mokonzi Kinshasa tokosenga na bakonzi bango batelema pe bayeba na ko trouver solution po ezali normal te komona koteka biloko ya kolia na se a pe mbule tokosuka ndengeni. Lo c'est la ville ndenge baloba kasi na ba côté mususu awa na ville province ya Kinshasa mai ezali denrée rare bande ko kan luka bazali kolela pasi ya mai. Balobaka l'eau c'est la vie kasi awa na Kanluka na commune ya Ngaliema plus précisément na quartier Lubudi l'eau c'est la souffrance. Population bayebi na bango mai ya régie des eaux te botala mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme esika yango bana bazali kosokola wana tala ndeti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mukepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki tozana mai ya malongati donc à part ça ba mai to mela en tout cas donc pesa so malade belé tozana mai ba suksi donc ba mai ba forage. Oui, mais il faudrait que moi un peu, mais ils ont pas si mingi pour na ninga biso toza na kati ya Kalukawa na bila pila so batoza na bango ils ont pas mayo ndeza boye soko tsango na munoko neti mungwa neti kisi do po kitsango eza passe yango to sengi na l'état congolais ata la biso likambo ya mai bakonzi ya régie des eaux population eyebi binote awa na quartier Lubudi bazali kotuna eske bango bazali na ville province ya Kinshasa tope bazali na mboka mususu mai ya régie des eaux ekota po bango pe se retrouver lokola na ba commune mususu soki bokotiseli bango mai esengo o bakozala nango po mbula bamela mai ya régie des eaux baebite o mesana kolia lipa ya koni yo oyo tindaka mwana so melanga kaka ya koni awa na Mag FM tokolakisa bino lolenge kani basalaka lipa ya bakoni. Kinwa nyoso alingaka komela ti na tongo avant kende musala tope koteka
ekoma na yango bilei ya mokolo na mokolo kasi pona kotia mwa beton na libumu ezalaka accompagné na lipa oyo tobengi ya boulangerie to lipa ya bakoni. Yo mutu olingaka lipa ya bakoni, eske oyebi deja lipa ya koni ndenge esalemelaka? Foudre akoni gato salela différence ezalaka nango wana eza ya courant oyo eza artisan ya koni. Mais pour la différence, c'est la ya makasi makasi te. Différence c'est ça. Toka mapa au papa o amindele. Toka mo pena guso ko liango mono senti bien. Azara pa makasi te. Okopesa mo pe mwana, ata mwana bébé. Boto landa o lengo pesa mo misunye. Le woni za misunite, zaka poso poso senti pesa makasi. Yo mo to sepela nango. Ata ba do ba ko zaka salite zaka boye. So pe to liango desko ba ne ba o liango. Ta préférana lia o ya biso ya mboka nanga. On a sapé le coup mboka nanga na kokota jamais mbongo na mboka mususu des fois kokota mbongo na bandeko na ngai ba Kongo esalamaka na maboko bazofina bafini tala ndenge bakomisi yango bapesi yango forme sima bakotisi yango na kati ya four après kozela mwangonga babimisi yango omoni ndenge ebimi mafuto yo wapi kitoko oyo ezali elengi na kotia mwa mateka pe olia yango na tongo avant kokende mosala to pe wenze mpona koteka. Otungisama na bokono tamulayi beta tour na centre hospitalier Dominique Lecoeur pour na solution na maladie na yo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Tokeipe na centre café que ezwami bongo na yolo na vini gindu kuna beta tour koyeba pe na kozwa bongo solution na oyo ezali kotungisa lokola bokono. Otamboli solution yangoyo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babota kate. Tozana machine
moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi problème ya AVC oyo ba mususu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenge aza ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période otoza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Esmikom ezali wana pona yo tata mama oyo fana na ndako ozangelo kwa kosala beta tu kende yekola pe okobima na métier na mtu. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces et Gopangousa Baparan Maya Misu. Awa, Okomi Tungisa Mate Pomwana, Akotanga, Lolenge et Lokobani, grâce à ma professeur Yamalonga, Oyo Bazali Awa, Bazali Gotangisa. Toko, ote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awate esengi muntu ya mwana esala po amérite diplôme oyo koluka awa na oyo etali bafaculté Esmicom ebongisi bafaculté lokola programmation comptabilité télécommunication pe baoption misusu basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuningai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819. Studio Liloba ezali esika malamu pona yo alanga nzembo kende oyeba bongo na ko se renseigner po oyeba na ko enregistrer musala na yo ya koemba na ba condition malamu. Balanga nzembo
bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na kalite ya kosakana te ebongo bakita ebongo bamikro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde oenregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Ya lelo esuki awa nazaki na isengo ko présenter bino yango ndenge bomoninga na telemi boye. En tout cas na pesi kaka merci na nzakomba Yesu Kristo oya pesi nga bomoi na mokolo lelo na sepeli pote bozaki ebele bolandi biso awa na Congo démocratique na ville province ya Kinshasa na Brazzaville bolanda biso na nzela 3W Fondation Maluwa TV pe kuna na libanda ya mboka bozali ebele bokomelaka biso esalaka bien tango bozo koma pe bozo sepela na musala tozali kosala Emmanuel azaki na sima ya kamera wazubiso bilili kitoko azaki bongo komande na yemoko Florent Okita mwana mutetela solo kuna na régie tozaki na ingénieur Daniel Dam da Cruz makasi papa ya ba As da Cruz pe tozalaki na Gelor Muya Koko Muya na nzela machine Francis Peta na Christian Kabuya bazaki wana pona montage esengo ezaki yanga ya ko présenter bino yango tokutani bongo mokolo ya lobi samedi.